voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, ma sepeli. Zobeta basiti européen. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Image Kido. La voix du peuple, la voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du nostalgie toujours. Et bon, voilà, news de l'obéité. Tant on y sur la news, il y a Sika. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et un bel arabe sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Les mbokatiers de la presse. Junior Botala, Tala, les lois du peuple. Et sans oublier caméraman à sérieux. La voix du peuple, Zaya Moutounion. La voix du peuple, émission face à face. Yoka, Elengi à trop. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Partout dans le monde entier. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi. Émission La Voix du Peuple, Balobi c'est la voix du Dieu aussi Tinabino. Dans La Voix du Peuple, on fait pas comme les autres. On essaie de faire un peu. Oh my God. Babi maminyo, bika kuyuduna, chen 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 Nga nazana. Nga nazana ni pan. Nazaya na yo. Eso kundi maya. Alia bana kasi na ye. Eso kundi mango ngaya na bino. Bino zo la debakata. Bomote bakata ndinga zaki alobaki lokola ya la ndinga na sima. Donc nyonso ya koloba ngai fo na sala. Yango bomoni memba mbongo lozalaka na lina pesa yo ya ye atie vuya na ye na pesi na zako pesa ka place ke omona zaka pe na kombo mama. Ozomona yango na yo ka keka retake ya neti mama na biso nyonso kaka. Mais azali ekipe ka lokola bino nyonso baleki na. Boka na ole benza bana na bino. Ala ba. Tala. Yebisa yanibia. Joa de kimadi. Joa madame na yo. Bozonga. Bozonga na ndako ngana kuya wana. Bongo lo bananga nyonso bino bolingi na sala. Leki na ngapa. Yo za mwamba yo landinga na bana mibali. Ngai bozo. Yo landi lava. Sala mibali. Joa bango bozonga. Aye.
likambo na mono likambo makwela na momo tozala te mudila ta boso na Chine. Le diable méchant, il est très méchant. Ne bomoni pas la Bible qui se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire quand le diable veut venir, il dit que sera ina masege na mokila moyeba yezaye. Akolinga Allah ta eloko bolingaka. Olinga koma ndenge bino bolingaka. Bon on quand on dirait que ah muto nzambe mutatinde libiso yi. Donc en réalité, c'est un envoyé de l'ennemi pour atteindre les objectifs là bango Jean 10 hein. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà. Ce qui est soit intervenant dans le cadre de l'obus. On allait rester dans des spéculations. Faisait là, à Saliboye, faisait là, Saliboye. Donc derrière ça, il y avait quelqu'un. Voilà, on s'est dit. Se déguiser dans l'âge de lumière. Au moment où on a pour aider Bino, na misala ou misala quand on va détecter l'étoile na Bino. Quand la pour Bino na princesse, j'avais des frissons parce que je connais les messieurs. Et c'est une coopération. Il y a une moitié. C'est ça le problème. Il y a une moitié de ma bossa. Parce que Madame Nimdala se plaît. C'est la princesse comme ça. Joue à Liboso Tokenda Nanda Kouya Papa J.R. Il faut voir Madame Nazo insister. Nga pour ça, la princesse Kaka. Parce que pour la première jour, deuxième jour, le roi princesse avec le tournage, on n'a qu'à insister. Or, il y a quelqu'un qui est qui moi, on va bénéficier de toi. Quel couple? Les gens sont devant la télé pour éviter banane et la banane. C'est ça. Au bazotal. Yango est très important, chers artistes. Nous avons insisté. Très important. Tant que vous savez les succès, oui, mais de toutes les façons, les succès viennent de Dieu. Selon Josué chapitre 1er, verset 8. Nzamba bina Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Abine, médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu est d'accord, ma base à l'élever. Dieu est d'accord, ma base à un podium. Ma paye la caillou nanzela. Mais yomoko mukolo nzoto. Yomoko mukolo vi. Le komi bombaka. Derrière le sang de Jésus. Parce qu'on y habite. Ba appréciation, ba éloge on nyos bazo pesa yo wana. Est-ce que zo sama na mutema malamu? Que zo sama na mutema mabe. Vous savez à un certain moment succès za ko la kwiti hein. Et ko langwisa yo ko momo ndenge ke ngaba musimba ngaite, ngama be ko zwa ngaite. À un certain moment nzoka soki ozana nzambe te atu kenda pa satana te se ko tambola na ye ko biloko salama mibale. Vous comprenez ngai? Zamba sala mobali asali mwasi asali kolala asali kolamuka asali nzala asali kolia ndenge moko pe soki okoyi kokende pa nzambe atokenda na kobetela satana kokoko te. Le diable c'est comme un impoli, lui n'a pas besoin de demander la permission. Lokolo okenda pa nzambe te yeba ke otambola déjà na diable sans le savoir. Et si Dieu a des projets de bonheur, le contraire, le diable a un projet. Mais ce qui est grave dans sa façon de faire, le diable est tellement malin, chers artistes. Dans un bon de la vie, il est tellement malin. Mais il y a bombé papa wana JR na ibiété mais la manifestation ça ne pas nous habitués à moi aussi. Donc Dieu est grand pardon. Si comme maman princesse au monde vrai ça na ngo ya zaiko peso ba mbomote vrai ça ce ko ya zaiko bimelo na mutuka au monde forme au monde c'est comme Satan. Mais quand il veut venir, il ne vient pas comme ça. Satan azoya aoya pena nenge yo lingaka buna ngai akabaka oyo prêtre oyo boy. Na lobite ke ba prêtre nyonso baza ba diable satanique. Mais na loba mi bomba epa nzambe, tant mi bomba epa nzambe, tant ozo keni. Nzamba ko permettre tant mususu te. Mutu wana zo na je na ye, ou carrément nzamba ko sadake, mukola rendez-vous monika obeli, okepo kute na yete. Moni bateau ba mi bomba epa nzambe, nzamba batela ba momo. C'est l'argent. Oui, hein, tout le monde a besoin d'argent, même nous à l'église. Hein. On a besoin d'argent. Mais bon, on y a bon côté.
ça na mon chose yango omité qui mobimba ozo yeba tango ngongwa papa wana ezoloba tango ezoloba bon yazaki na sur les effets bino boyokaki boyoki makambo aza koloba si likambo voyage proposa ko voyage à Poto voyage à Poto tu sais voyage à Poto c'était un voyage où ils allaient à sang et tout mais physiquement zo betelo lisolo kende poto na kosalelo boye kende boye donc c'est ta vie mon bon ina yo ekei et kelibela et il te parlait de la mort yango no moni du fait qu'a investi ça qui est belé pa na yo voyage wana pona fallait saler et nzambe mutabundeli yo maman ozaki no makasi na maman bondeli te mais Dieu était en train de combattre pour toi on no komata te ne osokufaki na yo kala parce que pour un voyage on a tout été scellé mbongo liaki makambo nyonso osalaki na ye il fallait que tu partes yango moni tango muto abimelaki yo na chambre oya abimelaki yo na chambre ndo yoka konde walena olala kaka la mokita kufi ayaki mbala moko po abeta yo eloko moko sur place wana ongo sala AVC osali arrêt cardiaque directement et puis okufi tellement que nzamba bundelako abundeli na chambre esimbite balandi na mutuka et na mutuka ezaki déjà scellé que tant akobima na panique wana olingo perdre contrôle mutuka ngo ke noko ya so na ravin soki na caniveau okufi bato baloba ke voilà asali accident et ça na ngoliwa na yebisaka bana nzambe so na tia bango diable alukaka toujours raison diable alinga te so asali kambo ba satan tasali yango diable alukaka soki asali likambo baloba ke zoba na ye pwiti na ye kindumba na ye mobulu na ye moni diable aza bongo mais yo Dieu t'aime et nzamba kango lionde wonanga mwasi on va pas te prêcher tika musala le talent c'est Dieu qui donne ça mais likolo talent baki sapé kotambola na nzambe eza pe bino hein likolo ba succès neti ne roge shwara na succès makasi ne ko elitier voilà succès biso nyonso tala bino to sepela na bino mais to ozana esengo likolo succès wana moyeba Yesu Kristo parce que so moyebi Yesu Kristo bo kende libuso de Dieu pour ma communauté belé et Nzambe parce que zoga passe na ça musalo makamto kuta nango belé ba solliciter partout et to yebi beta dame ya bato ba solliciter biso comprendre et tout bangela parce que ba jeunes artistes ba zo ya sur lelo la vitesse va apparaître parce que quand on cherche de trop paraître on risque de disparaître et ça fait c'est très sage ça fait peur pour va paraître belé si vous devez la voix de l'on a un prince à l'outil derrière ou derrière vers aussi au bon la oluka bah ça peut la rata monde là où là il a mis je passe la proposition ba me manga Dubaï ba sombelanga ba voiture ba ni tout ça mais par contre mobali okumane depuis donc yo to ka ba mino ko sabe ça raflé il y a na no artiste et ça fait peur pas proposer un pasteur n'a pas savoir même conseil d'un artiste il faut faire très attention. Bon, il y aura des propositions qui vont venir. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est très très dangereux. Ah, je suis très content. Papa héritier, non sûr ça connaît ça bien le moment. Tant papa que chobi makambo ya kolonga ko apparaître au risque de disparaître. Donc il m'a dit nzamba bi na ngana sabino. Nzambe kutu. Na lobi bien nzambe kutu. Tant wasala ki attend liboso. Asala ki mbala moko adulte ya kokoka. A échoué. Et Dieu a rectifié le tir à l'objet. Adam a échoué. Pour Mbalamoua Bima Moukolona Mandefu. A soit qui tombe. Il y a un té poisson à Mississa. Tout à fait. Zamba Bissou, on a routine de la maman deuxième madame. Mais deuxième madame Malone. A Koya Pena de la bébé. Ma mémie na Ligoumi. A Botami. A Bandi Kokola. A l'équipe Beta Pignonso. Afin que Malo diable a longue été. Et tant deuxième madame Yaki. A Matane Koulousou. Alonga Satana kwanza muto alobi na kokiete poigny parce qu'il a pris son temps à l'équipe na ba processus nyonso ba artiste ezala ba yembi ezala ba grand personnage parce que ba homme public ezala binoté ezala ba tout celui qui est un homme public un personnage public la politique na presse tout ça la musique to landa kaka processus oyo akomi lelo oyebi nzela lekaki te yo zolula pa ya komi mais so ba l'action nzela tam so ko sepela nango te
nzela ezalaki ntango mosusu parseme na banzube na babitumba mais il a tenu bon. Angaye nzale nzala yo nzala yo toni bolle bana Nasasaka, oh, yes, ma partie préférée, les paputolo licolo, merci à Mercedes. Oh my God. Zambé soutenir nous. Soutenir Zambé. Zambé la gaï. Pour saboter ce sera pour nous. Zambé la gaï. Zambé soutenir nous. Yes, Nangai. Zambe Nangai. Papa. Zambe Nangai. Zambe. Bois déjà. Maman. Ah oui, fois ça. Ah oui. Yes, mission accomplie. Ah ouais, merci. Ah oui. Amé bois déjà. Yes, bois déjà. Le bon sabbat. Ah, il y a des bois déjà. Maman Nangai. Déjà. Ah, c'est a pondu ya wa. Maman ya. Ah mais moi déjà. D'abord, pour les impatients. Oui, depuis surtout, makambo ekomi. Toyebi. Tu vas pour la personne de réflexion. Est-ce que vous savez là vous savez oh là on suit ça là qui va reconnaître oh personne qui va on va nous quoi à travers on quand bisous tout ça comme tout suite ça peut toucher na si. Oh Nzambe normalement pour watcher après c'est pas talent il faut checker na premier plan. Ngai na ina bande ko no to sola ozongela ko sala na. Je paie ma kokate. Ba citation à l'éki na na kati ya ndako. Peut-être héritier kadi mutoko yeba. Pour héritier mutasoutenir na la vie. Héritier mutameminga ba basala nzambe pasteur na bango. Yon lelo moninga princesse. Moninga peut-être en forme de moninga boy. Moi zaki mutefela kufa. Nadaki de bébé. Yon la vie non. Il ne faut pas qu'on la presser, il ne faut pas qu'on vienne. Il ne faut pas. Cadeau, nous faisons cadeau. On est dans un peu bon. Parce que je suis un peu ça, car il y a des maman. Depuis l'hôpital. Il y a cela 3 jours de papoyer. Qui cause à tension? Et cause à tension. Nous avons eu ça. Et cause à tension de sa ligne dérangée, maman.
Ce qu'on nous tika ke kananda ko obimier mon kondo ke na ba démarche okuti ya zaki. Mama nga no kokate uchanga wapata yo muku. Tala teta na ngaiti. Ande ora nyoso taza mobali nunga na zana mbana ti. Yo zana bana te. Hey mama. Merveille. Ah tete to ko molekela nga maele. So na yebe na ngena yo kelo to tsenga na erreur mo na vie na nga. No tika suko yo kaka ote na vie na nga. Na tio na erreur. O tsenga na erreur. Na za zo bate. Papa bino tinde avandi bo. E mamba ke no hôpital te. E mamba mulili. Donc on me met à l'hôpital te. Yo zala calme, zala kimia, zala pio, nga mama no nazali. O banga ni. Siko mama loko. Ko banga ka eloko te, olinga ko miku ko lela ko sela mate. On y surtout pourquoi? Maman, sora kufinga ni nko mofeli. Bana botika la papa zate. Ata mukile ebi na muti bana botika la papa zate nga no kokate. Princesse, président, dans la ligne princesse, à comprendre, madame, tu dois comprendre une chose dans la vie, c'est l'expérience qui rend sage. Parce que le corps profité pour il fallait pas couper. Mais quand même, tu as attiré les saumons dans le Katiwana. Et les saumons et servi bisogno sur la bande de Kondeto Bandia. On ne peut pas se donner à tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les artistes, non. Hormis art, tous les pays n'ont pas vu na biso. C'est quand les laisser les kinzamba. Et c'est le moment où on n'a pas vu qui mais au théâtre, on prend la bâtiment au balinier puis ne plus basu na ba honte. Donc à travers la collaboration, moi si naïe. Yo maman na d'accord tika mama yela ma princesse boye ka. Donc kabambo 150 $1000, 150 $500. Azangi sa princesse. Faut l'andela. Princesse ni nini oyo mema olika mo wona kati ya ndako ebiso ebiseke tukutana libanda lo bano. Azala na etro. Quel est le corps? Baba solo ko bazukanga boye. Tala nga pour chanter même dans l'environnement, même dans ndako chanter. Parce que tu vas pas mal offrir tout pour bon loyer. Alors parce que mon foot en d'accord. T'as mon longo le péka. Nzambe kwa delivenga. Nzambe longo linga na liwa. Nzambe kwa sali ke nazala liwa ti lelo. Donc naza sûr na ye. Elo monter sala ma. Banga ba zonga ba swinga. On peut pas carrière en pour na bato na. En fait on a sur le ligne. Ni akaba yo akaba. Ba akiba ba biso. Voyage ko wana penza kwa sala kineke. Voyage wana dakinde liwa na mala kende na kufa. Donc mona étoile mo ni ko na yo. C'est mieux avant de nazanika ninga zala na ewana. OK. Sikonga na na zemi. To suka neti ndeni mama. Na ebisio zala. Kena ina hôpital. Ubeto ke ba prophète ba pasteur bazalité mama. Toki okubiza makambo ya siko tinda avandi boye ngande naza boye na otika ka mbaye na ngavanda boye na meme na hôpital te. Ana tension te lo monte ngabo na yebi. Yo beke za makambo spirituel. Osamoni pas osambela kate. Olala na okaka bongo, olamuki no kabongo siko atayo moko. Maman nana zemi pardon. Merveille. Non. Ok, na yoki. PDG Pablo Kinyaza na kisasa. Atikele nga bilo pa pipi lelio. Soki ya zate ozi pa pipi lelio. Na sambo akabo e batuno to ebaki na sala na zemi. Ozo kana tetenda zono ba biloko na ba kolio ne mutu wa na kaka mena ebisio kaka ngana sambo. Tala na garde-robe na nga na zwa din oyo. $10 futa taxi. Mukimumbe bakake na zana zemi. Kotinda tsinaka pa ba relation no poani. Mais qu'est-ce que hôpital? Mais là ta robe, coquine bon côté. Dessiné. Là ta robe. Ça quoi ça c'est quoi étouffer moi là. Yo on na ka bo ken hôpital bo moi na kufi. Kwa nini? O bo ni ko la te bino ba jeune fille. O za na zemi na o ebi ko battre la mona te. Ko finira e ba kola e ba sikise ba nini. Là ta robe coquine ba kola na te o fixa na nzela pa. Chi robike. Makamwana azolo biza solo wa. Elik na. Mas escuta como ça não maman. Nzamba ibi kwa nini abikisi yo. Nzamba ibi kwa abikisi. On ba rôle faut jouer au fêter après bande comme susu ba ça ba. Et donc ça la princesse na kina ba kilo na comprendre na étoile, ba ki ba moi pour l'étoile. Ils a filmé quoi? Ils a filmé. Il faut que on filme parce que moi pour monde obi ngai na beti mo sur le terre. Nga type moi benga parti ya Canada. On lui a proposé nga tout betene ba voyage ba kota Dubai. Nga kana nga c'était nga il faut na tamona madame hôtel nga yo mon ko tout ça. Tout monde ni. Oh non non to ke Dubai. Après to ke China pelo ba diplôme mo ma kona. Nous va sima bo yo ni au balade na nga ité. Comprends pas. Oh na ni yo pelo za junga.
papa hôtel on a bien grâce à le bon laté tu vois il y a un moment comme na terre à notre mais tu vas jeune ou boyer sima oyo si vous avez une proportion bon obi bele baza ko mitika na ba sentiment parce que apparaît ba mona ka voyage qui ba mona ki la so bien qui dit atambo na voiture bamona yakende Dubai yakende Turquie donc mpona ye vie ezaka wana ezaka matanga moto soenzambe na apienga voiture tata baosekanga po tasitaka natambola na moto nga natambola na moto mpo nzambe pa permetaka nga na mati moto na nga nakei kote nakei nakomi tournage na songi mais ebele mpe na voiture ya mabe wana zwi baokekutanga baproblème po famille na yo apa mbongo na yo balingako te po nyokama mpona osunga bango mpe osungaka bango pamba te intérêt na yo lokola basi bacomprendre ke bana na bango nde bakufaka wana ezalaka yo papa fait quelque chose po ngai naoya kopedre makambo merveille azoloba ana raison pour aller à famille non denga na yebeli yo na ko bima ta na bouchon te ata vera pamba ta eloko na bima na ngote yo na préféré ndako wana limité na otoza awa to teka ngo oui papa to teka ngo parce que nga na mwasi na yo nga ndi muna souffrir na bana chérie to zuka o limité wana ya 7e rue wana to tekanga ba commissionnaire ya makasi donc so na bingi bonga lelo baye ma moko omona ngote non président va non zongi la théâtre accompagnement ce qu'on a nzambi c'est nanda ko stress maman nanda ko ba no stress parce que moni loko oyo ça sera pour toi comme un témoignage donc ça filme ka yo pe mu de jouer parce que par yo mu to vivre pour mu te montrer la réalité wana donc c'est dire ba to bongo photo là qui s'est et c'est sont des réalités il faut tout placer en gros parce que maman dans ma on avait tout na répétition na ça va comme support ma photo si toi artiste moi ça bengo na ba bêtise à bongo malgré que c'est mon gazé pénal parce que non ils ont bien bêtise non non là yo tout le monde voyez là le ngeo tu sais là balader là non mais il faut gagner là non moi bang parce que une fois tout temps après université on est des gradués on est des licenciés et tout mais malgré tout toi on n'est pas des fous les artistes c'est un beau cabot là souffrir pas pour ça la sous-body car ça la bon battement ça non là c'est faire très attention maman qu'est-ce que tu as pris comme décision sur princesse président on banda film jouer là il n'a pas film jouer principal les locaux jouer tala omoni ndako Ernest Zaina na belaki olinda koza na stress ya kosakana te mais tant ozoi mosala o associé na nzambe ba film na mosuna obimisa ba komaka princesse akenda wapi ouais princesse tout ça temela mambo mosusu yesu yango nyonso tumibale mpo toboma vraimen trace na biso totoki luka place mosusu oyo bango bakoyeba te lokola bango bacomprendre ke no bana na bango yo moto obomaka bango soki lelo kanangi oza te nga vraimen na ensemble s'il te plaît donc tosala yango bongo mpo ezala bien jire alire bandeko na yo nayebi te so nga mpenza na ozala mpenza ke no lelo oza te mpo nde ozokende deja alire o mpenza nde ekomi boye nayebi te so tokóma ti décembre
nga minata donc tina mikolo na ofai nanga kimia mpenza nazokenda teki na ye nalali pongi osepela te depuis yangi nasomai matembelo tina ke wenze na ye nakutoka bibima boye mikolo tu nakoka molimo yoyo oyo na ye nakuma boye nakoma boye molimo yoyo yango na maosa ndako lelo eza te maosa mosala moko eza te ndako sali te matembele kaka boye lelo bato balala baonzala tolia te yo olieni bana to olieni nakoka ta kolia te mikolo mibale yango daloko oyoka mposa olia te biso totokanga 40 mpo na yo ta matembele ekomi solo kaka Caroline. Seme. Okomi place onga na okanisa. Seme. Place onga na okanisa, nde place okomi. Onga na kokota makanisa ndenge nini? Caroline. Seme. Yebisa en vérité. Yebisa en vérité po tio yaki tozalaki na yo nani okomo changer. Et mona na ngapela lekala beta poti. Bale bele malgré bana ba liele bango. Mais nayebi ke na minute oyo oza su yo te nanga te akomi nani oza su to komi doublette ngai double seme tikoloba boye akomi double wana ndenge nini oza zemi ngai oza zemi anga kotwa zemi ti depo butaki oyotaka te ute na zemi mboka te zemi na so zio awa on tika kona ndako otikali mpe obimaka te seme mikolo mibaleka nayebi so nakoka molimo yoyo nayebi te te mikopi nga na kozwa mobali nga nabimaka mikolo ka mibale me onga na omona eza makambo mikolo mibale te te nalobi mikolo soki natangi ya poso mibale baposo misato antoaki chasse oyo nzambe na bateka okaa tokabola mbongo nakomona nde ya banyama osombela nga ta sikalisi namela mpona ngai mosala osalela ngai nono mpo nasenga so nawuti mosala na ye na kabelo mo moke ale nasombela osuki bakisi oyo ozobela na maladi onga mona omonaka eza maladi te eza zemi ata ndenge nakoko solo ndenge monga nanga solo eloko to ekopusa pembe nanga solo semeki nayebi te misu mpe lingaka sola parfait te ya parfait misu elingaka sola parfait te ngai soko osola nini nde oyoka sola nini sola masasamba Caroline yoka nga sola ya makambo oyo otangi wana nzambe mpenza okomimisa sola masasamba seme nakokosa pwani nakoka solo motoki ya zandu kotutana oza raison na miyoki mpe na solo mais eza mpe na nini oyo komema biloko ti mais ya yo mpe eza na ya nini oyo mondi yo siko loko oza ndeko ya bapapa nazela bango bayaka komisa batuna mama mobali mponga na droit te ebongo yo ya maria ekotela nde nini bascaris eyeba na etre ke hôpital ebomana te yango mpe yaka liboso ezonga na nsima te okoba makambo wana oko makambo solo banda botamanga nakanga mata mokolo moko te nabota te kasi profite obe otokolo ngai na mboka soki kaka tokei bakunyoli ngai na meli mai omela kisi siko oyebi kisi omela te yango toko ekangami eza bana mosu bakateti baboya kolongwa osali nini osali wana osali nini
ata yo moko misu na yo emonaki lupango wana malamu nalinga nanga koloba kuna te nalingaki te sikoyo yo mo lupango eza mabe lupango ezalaka so bosombi yango bino mo nde bopesa ngo vale bino mo nde bobongisa ngo mabe nini yo moni eza milie ya kitoko quartier mpe ya kitoko yebisanga donc osombi yango mbongo toteki awa donc katikati na nde osombi otika na katikati otika na katikati ndeni mbongo nyonso tu oyo bapesi awa yango nakende kozina otika na te wana te wana te nga nalingi wana te nalingi yango te mpona nakobotambola moke boye kende tekango mpe yanga bongo wana na olukepa mosusu olukepa mosusu place niger fo tokende kaka kuna tozoblige oke kovanda kuna noke koteka ngo esu na oteka ngo ndeni nodeya tosu donc yo otikali na mbongo te natikali na mbongo te mbongo nio toesili mama eza na valeur ya lupango yo te teka yango osomisela bato mbongo na bango na malamu natika na lupango na bango eza normal te lopango banda bapapa na mama bazalaka na bomoi sina ndenge bakufi ndenge batikela lopango ndenge eza ti lelo siko mbongo nini yango ya malonga oyo aza nango azomemelaka biso bana azolielaka biso bana tozomonaka yaya azosala nyonso mpona biso nzoka nde mbongo makila ya bana na biso moko boza motema mabe ya ebakata ya solo ya ebakata boza motema mabe soki akomaki na niveau akende kotouche palmiche te soki ekomaka te ke palmiche akoma kosala bacrise wana mbele obimisi secrétaire boza motema mabe bozotala biso ti toolela bana na biso aveni mobimba o quartier mobimba o batie biso ka ata balocataire bazoya mpo bazwa ndako bino bakoyebisa bango deja lopango wana bato bakufa apamba nzambe aza juste nzambe aza juste lelo ndenge tozoloba boye nga kuna koloba merci nzambe azwa lokumu po tosali 3 jours tokenda kosala na ndako wana 3 jours ozoka ngo na sango toliaka te tomelaka te eloko te tokendaka wana ezali 4 jours tosukolaka te tosalaka eloko te tozaka wana ti tomonaki ekibi na mabele nde tobimi tokei nzambe aza juste yebaka deja ke yebaka toza na problème na nzambe mpo na nini ondimaki kokabola lisumu na ye fo senga nzambe bolimbisi yango nani zela loba te mwana pema penza mingi vemo tu baka fiota ponye bana nanga pona intérêt na yo intérêt ni papa betu va kuna bobo tochaki elike pa ya mutu yo chekeli pa mutu yaya mbongo malonga toza nango mpe kaka te ya malonga ya je alebiso bana bomoni bana bakozongaka su te c'est fini yebi bato oyo oyo bapesa oyo totekela bango lopango bapesa ye biso dele suka tozali na 3 mois déjà tokokisi 2 mois awa totikala na 1 mois kaka mpo tokende bapesa ye biso 3 mois te tosali 2 mois 1 mois ngo yango siko tozongisela bango mbongo to yango toke koteka lopango wana nalingi yango te nalingi yango te pardon yango yo est-ce que yo nayebi te bakosi yo tosali yango na likambo nini yango boyo maladi okoma olobisa oyo lopango nanga nasambi ya mabe ata yo moko makasi eza mpe na valeur ya oyo te oyo ndenge soki toteki yango tokosomba bawana ata 2-3 yebi mikolo balopango nde emati te balopango ko ba 300 ba 400 et puis na point tika point J'ai pardon. Nakoteka yango te papa za na kimia lopango eza bien. Ngamoko nalobi teka yango pianga mbongo na osomba. Vraiment yo kanti na kufa te nakufa te teka pianga mbongo. Benga batu na yo wana ba commissionnaire. Na benga mutu te. Na benga mutu de to sombi lopango a to zaka emwe ko kato kindi. Bible pekisi ko chelike na mutu.
Et na yango, na suis conscience ko la mutu comme on mbali. Na ko dépense na agiate. Ni na yebakata, ni na avia, ni na yo. Nga na zui musala na zui pe yo. Maurice Business, centre d'affaires de douanement. Yo to ba na ngano musana. Maurice Business ngana yo. Nani? Maurice Business. Maurice Business. Moussa de douanement. Centre d'affaires. Merci Aya. Mutu baka na qualité à moi na famille hein. Linango le bien na misa batu nyoso. Bando yaka ba problème l'air nyoso. Mon polonais na mwana ba ko fela 3 passes. Loba na no mon polonais ka na ngo wana. Inja ngo kosi nina ngo. Ko isola ngate semeki. Loba. Ala zemi. Ala zemi. Ozemi. Na disasa yeme ba kwanga na mai. Kama ni pombe takosa ba yo. Na yeba wana ndenge nini? Ba tatana ha? Abi se beza yo. Zema nani? Ha? Zema nani? Famille. Tu vas bien Zema nani ngo? Zema nani? On a ngaba famille des autres. Zema ngo tu ba nani? Mabidi. Asa Zema. A tu ba clair Zema nani? Yana. Mabidi ndeko na yo. Mabidi. Be yulandi normalement. Yo zana Zema nani? Mabidi ndeko na pensa. Ngatro musapi wapi? Oh. Nani? Mabidi. Ndeko na yo. Jason ndima yo. Ndeko na yo. Jason ndima yo. Na beta wa. Obeta nini? Na beta. Obenga mutu. Obenga mutu keji. Poni ko sala ma ko mi balemba. Et dato sali comme to zui décision o sali comme ici ni ba cote. Hein? Oh. Yo. Bijou. Maman. Wana merve. Basi, tokei. Makolo mama. Kono sande ni papa bi pasa makasi. Wapi merve? Mapo. Wapi yaka? Yaka. Merve bien maman yaka. Asali. Papa. Pati. Bijou, tombe la yé. Papa yé ba ko pas son boto. Ça va de Bijou. Oui, chérie. Asali abota. Tozo que non hôpital. Ça forcé. Maman Vandelinga. C'est ton souka wa pimerve. Forcé. Merveille. Maman passé. Oh. Tell me say it. Ok, Nani grand sœur hein? Grand sœur. Atamuke palipura. Mais vous comme atire niveau ku sima mona mula. Ngana bio. Takikosa bongolo wana kotela ngai. Tata leo akopomo soko kangi na kopomo. Akopomo na. Yo comment bon mabatu? Grand sœur. Muke innocent. Yo, innocent ngai. Et comme penati innocent balum. Na yebi loko temu ke songa bema. Mabi no tende na bisanga ngaso kini FCP na ko wanga na. Na bien, makamja tu bana ba. Ta makamja tu bana ba grand sœur. Bombo no kwa solo ko a baby ka vote ba. Atangie pona ni. Makamni na sonye. So nengo tala ka bandeko, oba otala ka biso bandeko na yo. C'est qu'on appelle attention parce que yo moko lo ba kotala ka biso. Et comme à la position ya boye. C'est qu'on a la position la ligne.
kosala biso nini yango moni eloko pete kanga munokono familiar nga batali banda familiar yango kengeli yani que la famille pa na yebi ete kengela kanga penga moko na bisi kota kota aya koti kota wana kindinga kwa plateau de servir ma kota kama kabango peni pe ngona kota osona no sali nukambo kengela na kengela na oyebi ndeni kasala nga nyika la kaleso linuke tsaka nga mokosa na nyika ka njoto la kaleso la nga mokosa linuke tsaka nga mokosa famille kabwani Sangane kwate famille kabwani mama bi ko yala ko ndimiango mais ni ba tele ba solo te ya solo te mkatu ba la solo te Venga bakata yefsa ye aya baya bamunyo Sofia lava na mabidi bamunyo subaya baya sai mama lena mona tikela mikolo bilisute et puis na lokola totikali pe na 3 jours ba tozolo mais si ozomema nga bango bayebi te bakozala te bakomona te baya wana singa bangolibisi na mabeni nyonso nasali bango banene nanga baniesi nanga puis benga benge bakata benga ebsabia lava na obenga bango te omoni muntu oyo okosenga bolimbisi ezaka nzambe ye moko tata ye nda limbisa kokonfese mabe na yo modela bandeko na obe bakata wana nabenga bango mpo bayo osali su trouble mpo bakotika yo muntu ozobela yo ya na bango ekoma nde na nzoto na ngai nga aza na problème te nde ozokalisaka nga na na problème te na otika na obenga bango te ata na ndoto na okokanisa te moko nga na obenga bango keno ya na bino azobenga bino ya kotubela ye mutu aliyeki bana na bino ye mutu akanga bino ye mutu asala boye nyonso tuna osala ngo te omoni mabide twani eza makasi lava ye pao nakosunga baya nasenga baleki nanga bolekisi pardon bijuvekaka osenga bango molimbisi babato tona oloba nozoyoka te funga mato yokanga jiere omoni ndenge oza boye na place nabenga bango baya kotya fulu ana kati ya ndako misu na bango osenga bolimbisi epa nzambe na misu na bango bayebake ngai basi baza na moanezanga ejour nakona makambo ebele na butu oyo ozomona te natikali na tango ke na oyo ozomona lokwa totikali na 3 jours awa 3 jours on ekoka tokende nga na tokosenga bolimbisi pa tata nzambe tokosenga bolimbisi pa moto mokili te tokosenga bolimbisi pa na bango te bango soki bakokomprendre baluki bapaster bakei babondeli nakosenga bolimbisi pa na bango te nakobenga bango te je po nini okoma kelele boye ndeni okomutungisi makasi boye po nini so olobi likambo moto alobi te kosimba obengela nani obengela nani abenge bakata yo baobenge bakata babenga famille ya bamobima basenga pardon bongai mamomoni siko makambo yango kotalanga bongo te moi siko makambo olukeli nga na vie makambo nyonso bosololi na yo finanga nani tomotesha te mama na regret soki bamama nyonso na vie bazalaki lokwa yo na nga nabotama te nakanga munoko na ngai te mama okomolekisa na mama na wana memona litumu 9 mois un peu de respect quand même on a sali on wana musapiano zolekisa nani makambo ezolekela nga na yo ozomona oza normal après tout abondeli yo mingi okoma osali mobali no aleki nga yo fe kolobana jia kolobana nga te nalingako te kolobana nga te pekisa mobali no omoni olukeli nga na vie nanga mate mama na oyoka nanga oza na mituka olataka bien oza na babijou oza l'aise et après sikoyo olingi nini eloko nini yo koluka na ndako wana odéclaré awa ke no parcelle osombi ya bien te est ce que wana toaka na mbongo siko bano na boti tina na bango nini
ni mama ta yo moko tina bango baninga botata mwana moko botisinga bana mibale na tata oyo bana mibale ata yo moko chérie kobenga nga chérie te na kombo na ye son nom de Jésus kobenga nga chérie te naza chérie na ote c'est que mon père nazali ndoki azali na bakisi alinga confesser abebisa famille na ye akitiselanga bacharge ndenge azala na koata na ba70 bana po mibale na bango na mokili bongo na molili oyo nazala na bango mama na yini yo na obwaka bana nga te nga na bota bango na obwaka bango te mais yo na mobali na yini akufa na yini bino baba uyo za mama moko mabe okoka na yini yo ngai na to kabwani mama za mama mabe nga na lingi te bijo cheko mwa bana nda lupa mwana sheria yo na be vanda no biloba ko biloba makasi bazo mama mama zo choquer kobenga nga chérie te na kombo na Yesu kobenga nga chérie au nom de Jésus pardon limbisanga na mwa mukie mutatinga na reza mama oyo nga na mwa mukie na yebi makambo wana te bo épargner nga so bo pesa nga parcelle te moi je m'en fous mais maman ngai justice nzambe esala yo ou maintenant so moyo za mama moko mabe makasi na regretter na chérie bijou bene papa maman bana bazokanga lisusu bazokanga mutuzo motoka ngai bazokanga makasi pema biso pema agir La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine émission de la presse. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, ma sepelier. Zobeta basita mikelope. La voix du peuple, toujours longue. Ma image est guido. La voix du peuple. La voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie toujours. Et bon, on va news de l'OPT. Tant on sur la news Yessika. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et un bel arabiso, ba musicien.